naza na vingtaine. Naza na vingtaine. Na pasi na message oyo etilaka message oyo ya audio. Mama olive oyo bosunga ngai aza na mama babokoli biso. Toza na live awa ndenge ozoloba boye toza na live ndeko na nga na YouTube na biso toza na live donc na kati ya YouTube tozosala émission awa donc oza na poso olekisa message nalekisa message nga deja bosunga ngai naza mosika naza na makambo bosunga ngai mama olive ayebi libota na biso ayebi kokola na biso aza papa kabila azalaka na pouvoir ayebi biso nalingi mamoi basunga ngai batindelanga te ya mama na ngai yo oza mwana eleki na ye ya kanti oza mwana eleki na ye ya kanti donc mwana leki na ye ya suka leki ya mama tala mwana ya ok papa na wasika tokoyeba kombo ok mama tala mwana abandaka kodedikase mpe na banzembo to abandaka kobwaka ye mpe mabanga to sors vraiment mes condoléances ma chérie message ezalaki jour nini oyo mama tiala mwana abengaki yo mwa nini yana mobali auti kokufela kombo ni nani ok donc oza mpenza moto akati oza mpenza moto afamille donc oza na
tozokende mpo biso toza nayo deja na ligne nayebisaki yo nakomona wa grâce ngalula chanda. Ok, sikoyo oza na posa ya lisungi, oza na posa ya lisungi basunga yo eza kosa mama olingi asunga mata na mosika yebi to mama olingi aza mama mawa moto akufa aza moto abundoli bango bitumba utakala utakabila le père azalaki na pouvoir olive ayebi ke mama wana ayembi bandembo andima adefendre papa kabila na nyonso malgré azali so na pouvoir te. Donc mama olive atika biso etilo na oloba batinaka pour biso bandako yaka mpona bato balia bakamboka mpona yango na kati ya famille ozalaka ti numéro boso etunga kati ekitaka na ndako baliaka ngo. Donc boso na ngai na mosika mama olive azwa message na ngai naza mosika na yango esport aye na kobanda te basunga ngai nayangolela mama na ngai. donc yo message ozopesa kaka na mama olive ozopesa na bamama ya poto tele ya mosusu bamama ya mitema mawa mpe bazalaka ya mosusu bakooluka kebi opesi limero ya telefone na yo babengi yo batielo mwa quelque chose mwa ndambu mpo okita komona mama na yo kuna koto akufi yo ozaka na posa ya mama olive moto nyonso oyo omonaka ozala volonté nakopesa mpe nimero na ngai telefone ezali 0 allo oui banda na code ma chérie banda na code oui 00241 oui naopesa nimero na ninga ya lingala po tokola système ya 72 naopesa ninga ya lingala bato bacomprendre 077 donc 00243 00241 ah 00241 77 77 70 84 35 okoko bandela biso bandela numéro lisusu ma chérie 00241 00241 77 77 70 70 84 35 Lioni bonjour. Ok, ouais. En tout cas wana eza numéro ya ndeko na biso olobi kombo na onani Grace Ngalula Chitenge. eza numéro ya Grace Ngalula Chitenge oyo atangami na kombo ya mwana ya leke mama tiala mwana oyo atikeli libele aza na mboka ya mosika aza na Gabon aza na posa ya lisungi abeti lisungi na ye mingi epai ya mama na biso Olive Lembe mpe abeleli lisusu na bamama na biso bamama nyonso ya poto bamama nyonso boza na mboka ya libanda baobolandaka na shira esala Star TV. Donc ndeko na biso aza na posa ya lisungi mpo aza na posa akende kolela mama boyoki bakompliment apesi awa ezali mutu oyo ayebi mutu akoloba likambo ayebi oyo ayebi te akoloba likambo ayebi te parce que biso toza bato tosalaka baanalyse soki azalaki likambo moko azokosa ndenge azoloba boye ngai nalingai nakanga ye nalingai nakate telefone me na bapropo nyonso na tunituni awa arépondre mpenza calmement moralement physiquement alobi oyo ye akoki koloba en tout cas numéro na ye eza wana mpe tokozwa mpe message oyo mpe tokopiblie yango mpe na page tokotiango mpe na page tokozwa mpe numéro na ye telefone tokotia na page mpo bato babenga ye bamama na biso bosunga ye donc ekosala bien ma chérie oza na mode dure ya koloba lisusu na bandeko bazolanda yo nazomona ndenge oloba te mpo naza mosika naza émotionné mpo nazoloba nzambe moto azwaka ye mo moto apesaka yo ye moto azwaka nazomona mokumba mama atikila nsima nanga banda kuna azanga bana na ye azabokola na babokola ye nayebi te mbongo na charge ya classe ezala maboko na ye mutu abandi kokanisa bana bandeko na ye surtuka mot de la fin na kaka mama mpe malaki
eza mosika awa eza mosika peut-être mebukaka mpona voyage ezalaka cher makasi en tout cas nazosenga soutien deux jours ma chérie zela nanu 2 jours avant mama akufa bobenganaki na ye bosololi nameka kobenga mama na whatsapp ya kolakisa bino nayebi te aza na batelefone taki bandia kobenga whatsapp mama bandi koleka te bandi koleka te moi nasoli programme ntina na biso mozobala na décembre alo 15 nga natuni mpe mama nanga mwasi mosunaki asikoliba décembre ndeni mama aza na kopita nabiki mama kobika mama kobima alexina mama kobima kobanga te mama kobima sofite kobala malangaki tosambela nzambe masani abima tolingi baproblème totela problème dokomoti kokufa tolingi subise mokambo te mpo nzambe pena neza pena keno fo mama lia bambongo na biso ya libala po ye moto amoni mpasi mpo na biso banda materne ozwi motombeta ozwi licence ozwi graduat nyonso tozomona moto ya te tozosalanga mpasi nayebi te nalotala parcours na nyonso bomona na ngai ntina nakomi boye eza mama alali mama alali biso wana tozali somoni bana naye balakisi bango na kimba moso batangani mwana moto bakosa bango nyonso motabokoli bango mama wana bango nyonso ela ngai na kati na bakoko mama tiala mwana na ndako ne aza na combien de koko mamatia mwana miniti oyo aza na poko moko ya bebe ozobotama aza na 3 mois aza na ba 4 ans yotayokatangisa mwana motali mwana na baémission moboye mwana moko apemba leka na mwana ya mobali ya mokili poko ne aso na poko na mosu ya mwasi glodi aza wana wana aza ya mwana na ye ya liboso to mwana na ye ya mibale mwana ya mama tiala mwana ya liboso to ya mibale nde moto abota bakoko wana ozoloba mama tiala mwana wana mwana te bana na ye biso ngo balobaki yo alalamuki abeli grâce oza biyaka olabelango fufu mama botaka à l'époque bana na bakufa na maboko bazaka babebe botaka époque amanda na bana ete ok nzambe aza kotambola o mabele message na yo eleki